D'ailleurs, nous avons confirmé que Kofi Olomide qui met Gims na impact na niveau na aura na France. So otuni mo Gims. On va comparer na Kofi au Silika. Nati vient na so aider à Miss aller la ratra lo ba depuis ça la fête na Kofi là. Mais wana ngana makambo na ebi on tout et puis ngana bangote. D'ailleurs les kina Karine Mokonzi o ba saka ba bi Karine omoni ndenge clip ebi maboy. Tokotala. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Oui, Kofi numéro 1, Europe, Amérique, Afrique, monde. Icône, légende. Mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango yo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui non quand on est comme complexe tout le bas on se bat à mettre c'est pourquoi parce que il y a pas un artiste français il y a pas un artiste français personnellement on a la fière et on a partagé le pays hein? Donc origine morona dans le quadra okay. Tout le monde donc il y a habité Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo qui est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. ouais This is London.
This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Baki Selakaye, le bijoutier de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga De, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepeli sabino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetolo solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Lelo nazana plaisir à trop ya koyambela bino artiste français ou auti France. Parce que ye azali mwana Congo ou akenda poto na âge ya 7 ans akoma français. Siko ye asala ka course na ba maître Gims na ba Daju. Azana impact ya blague te na niveau ya France na nenga ba blague te. Omoni tana ba artiste mususu ba yebana na bango basala ka makambo ya danger mindele balobelaka bango me badondwaka na bango te. Ba mema vi na bango kimia bango nde ba expliquer biso ba valeur ya ba artiste congolais nini oyo bazomata ba étape. Na kosola na ye ngana otuna na nga ye ba question ye nda ko expliquer nga parce que ye mindele nde ba yebi ye siko ngana sola na ye tant que d'origine congomania mwana mombele ya solo ndeko ya Zulema ndeko ya Kabuya ndeko ya Vasco Mabiala secteur na bango ya mwana parce que ngaso tuninga kitambo na yebiso badudu kibinda na baseleki kibinda en tout cas et ça la nga plaisir na yambela bino Cardialove mwana poto ya solo Cardialove bonjour Ken Piana boni Togo dozali. Et ça a plaisir à trop, il y a la lisusu mboka, longwa mboka na baja ba 7 ans. Mais oye côté la mboka na quand même. Et ça lio koma, ero kiti Kinshasa, ero tamboli, o trouver pays na ndé. Non, on a senti que non, na zongi bena na parler. Chez moi à la maison à domicile, et ça a plaisir à grave. Depuis que nous sommes déjà ndaku, ils ont 5 mois grâce. Nous avons la chaleur, bato bayambinga kitoko, plaisir bena na ki touché, ému. Na sentir que non na aimé na pays na ngai. Voilà. Plaisir bena makasi. Et là les gelanga nga na ya mbole ona casquette ya artiste musicien mais nga yebela ka yo natala na ba photo belé yo zalaki joueur ozalaki masa ba ya ba mbokani ya ba Cicéron siko lelo na kwa mo koti na casquette ya ba artiste. D'habitude ba dona nyoso tuna ya koyemba parce que donc on a ebela ki mingi zaki ya bale nanu parce que na beta masolo na mbokani ke non ya yoyo ama kambu pena na ndenga ba blague te akomata pe eloni sala otika bale okoma na makambo ya musique non ba mbokani na ba tisra on ba massa famille pena ya Monaco nga Nice bon na Monaco ville les approches to ebani ma promoni ya makambo destin ba force en côté maintenant au centre de formation bani na Nice wana to beta. Après un moment, il y a des études, il y a un moment pour moi chemin. Peut-être que les parents ne foutent pas dans l'autre. Il y a un destin dans le lobby. Ok. Destin, il y a un destin. Ok. Il y a un destin, mais il y a un forçant. On préfère que les gens qui sont qui ont sa classe nabale peut-être ils ont simbaté. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais tout le monde a un niveau mais voilà. Ok, alors, tu connais un rosolo botangi ba classe, est-ce que
on va expliquer biso ben quoi ni notangi pe na France aussi na université ni na France na niveau master 2 na niveau master 2 na sciences d'information et communication. OK. Ouais. Donc équivalent à bac plus 5. OK. Ouais. Alors spécialisation na ngweza nini? Sciences d'information et communication. OK. Ouais. Alors lelo siko to moni au côté pe musique parce que musique kuna pe ezaka ndenge moko na balle parce que musique pe ezaka ta ko répéter mabarambo belé ba concert et bandozo yo pe soutien belé. Et là nini o préféré o tchaba le mupanzi Olanda marambo ya musique ezaka destin ngo lobby ou bien aussi la musique qui a rapport à sentiment peut-être. Non parce qu'en fait déjà même avant ton orbite à balle on a toujours un peu attiré na milieu ya musique. Voilà. Non non moment dédicace pour ba chanteur na biso ya Congo. OK. Donc on a toujours d'une raison ou une autre on a toujours un milieu on est en musique. Okay. Après un moment c'est que non on a senti que non c'est il fallait dans ça la chemin on a quoi. Dans ma salon de na okaka il paraît Maître Gims azana label mobo era longwe yonde baga remplacer yo wana et là on est pour ça label wana que Maître Gims ake yo ba tia na place wana te ngana préféré na yebo na beta masolo batute non ezama solo wana komi ba masolo ya ngai ya cardiologue non cardiologue wana komi complexe toloba kozo banga Maître Gims pourquoi parce que il pas un artiste français il pas un artiste français boza ba d'origine congolais Maître Gims akenda na âge à 12 ans yo kenda na âge à 7 ans bino nyonso bobotama awa Maître Gims na mombele yo na yolo donc ndenge zana il faut mombele yolo na yolo oui oui yo mombele oui oui mombele na yolo zaka moi ba pembe ba voisin siko zomo na teke des stars français bobimi na ba mabele moko boy est-ce que ozo qui m'a moi polémique yango pourquoi tu ma polémique té on préfère mon temps to beta masolo ngai ngazolo ba label oyo yaki kokota eza label o Maître Gims azalaki makambo ko ba label na kipango te ngana otande carrière ya ngai de Maître Gims artiste ya biso ya mboka grand artiste ya mboka to ko reconnaître ngo mais ngana on a chemin na ngai ozo reconnaître pe ba valeur à Maître Gims na ba daju ke baza moi likolo par rapport na bino de ko boye so boy Gims ko ndoki autre chemin na ya bien donc mais makambo ba label wana mingi pe mabe est-ce que Léon a Congo pe musique na biso pe zo mata sur le plan international na ba chanteur bazaka na Kinshasa awa na ba chanteur wa kina mukonzi na bango yebani ya mokili neti nani na ba chanteur Kinshasa na légende icône nan mais wana mokili yebi le quadre Koffi Olomide. Oh mais comment Datolo na France wana artiste o ayebani makasi na France c'est Koffi Olomide wana wana eza ba sentiment zo sala yo po andimi bo sala na featuring ou bien za olo bango pena na conscience na yo mobimba ki makambo zoloba à part mise à part featuring parce que on a mutema malamu incroyable mais il faut biso ba congolais faut être fier personnellement on a fier et on a partagé pays hein? Donc origine moro dans le quadre quand tout le monde donc il y a habité au moins la minute tu perdre comment ça s'appelle Jacob Desvarieux Jacob OK oiseau il est dans le monde ouais beta un jour mais rozolo bela bon tokende rozolo bela ba valeur ya Koffi to perdre ba Jacob Desvarieux to perdre et to monaka grandeur na ye na ba événement parce que ya beta ba stade de France mais vient na biso Koffi Olomide na ndimite akoka kotia libaya na stade de France parce que komela ye ozolo ba Koffi aza danger mais ba événement minene o Jacob asala baleki na utu bacha neti na leki na otanga ba kombo na bango te parce que baleki neti banani o bacha libaya na ba stade Gims azaleka Koffi bon yo comparer zela toke na yo comparer impact ya Gims au comparer na Koffi Olomide ye mo so to tuni Gims Koffi ye mo aloba men ko comparer wana papa wana zela tokende na bien na moni si na moi neti ozana moi problème na ba artiste musicien d'ailleurs ngi confirmer biso que Koffi Olomide aleki Maître Gims na impact na niveau na aura na France so otuni mo Gims ngo comparer na Koffi osilika que Koffi Olomide zela mais Maître Gims a beta stade tout le monde mindele plein na stade de France est-ce que Koffi a le courage un jour abeta na stade Maître Gims abeta yo kasi sotuni Messi kaliki Maradona ou bien Pelé en imam abo yangoti abi gona ba mikolo o abanda masolo Marie ba ballon d'or na ba respect toujours mikolo abanda masolo
Donc jamais donc ba compa. Vous avez habité peut-être ils ont sentiment na yo parce que tu as réalité sentiment. Non papa, tu as eu pena loba, tu as eu pena loba. Tu as appelé France to monaka na babis musique ya falinde betaka. Ba événement minene le gars na France to mona ba beng sa mingi fali pupa. Ba benga ba artiste ya minene ya chaque pays. To monaka na Congo ba beng sa mingi fali kutu. Siko pourquoi ba sala ka choix ya profiter? Yo muto bi confier l'équipe ba tunyo so to kuna. À l'équipe, on a numéro 1. Donc, l'équipe n'a fallu dans niveau France. Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise. Africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP dans Bruxelles. Ezwami na adresse oyo. 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080. Métro Riboucourt, l'une 2 P6. 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Malgré ne pas obéta on a bien, mais on a papa. On a numéro 1. Mais oza na habité oza système à polémique moko boye nango na habité. Donc oza simé pena que non à niveau ya France comme yo zala kuna parce que batu balanda biso baza ebele ba ko sala ba commentaire. Donc fallait aza le côté devant confier l'homme de ce côté bango na niveau ya France. Non, toro baté que l'autre poto dénigrer ndiko na biso. Oui, Kofi numéro 1, Europe, Amérique, Afrique, monde. Icône, légende. Point de mi bossa featuring. Mise à part featuring, est-ce que vous sango ya hôtel de la émission ba vie belé balela na komba Kofi. Nandengeni. Na tu viens na so redia misa le la ratra lo ba depuis ça la featuring na Kofi asila. Mais wana ngana makamona ebi on tout et puis ngana bangote. Parce que vient Abisso Adolphe Dominguez parle la Ramakasia. Kenin. Depuis la salle featuring, il est passé là. Bango wana bango. So wana D'ailleurs, ngana tanga. D'ailleurs, les kina Karine Mokonzi oba saka babi Karine omoni ndenge clip ebi maboy. Tokota là. Wana kunga cardiologue. Donc cardiologue non qui peut makambo cardiologue. Makambo batu mususu wana bango baza bango. Donc oza promettre biso que so salle featuring na Kofi, da featuring wana ko beta. Et ça a un impact sur Matisse. Mais tant que ça donne le numéro 1. Au sommet, on a dit non, ego numéro 1. Les soldats numéro 1 n'ont pas tout au zobo. Parce que tu es numéro 1, tout le monde est la vitesse à Macambo. Je me souviens, moi, place au tiers, on a peut-être un autre. Tu as sali plus de 30 albums. Nous, c'est Simba. Le retang la mission on a Congo. Le retang la mission on a Congo. On a 13e apôtre alors. Il y a moi pesar dans 4 albums. Bon 13e apôtre album mais Simba. Bon 13e apôtre. Dans la mission on a Congo ça la bon. Bon 13e apôtre 13 albums manan. Pour le Simba bon on est Simba et kanga. Il y a bien la nzembo moko du début à la fin 13e apôtre. Ngana ya bana yo le Simba te. Le Simba te papa. Yo ye biango. Eza le Simba mais yembela ngata nzembo moko te. Parce que Banzembo a confié au bêta danger, tu vois, Bando Yemba, tu lemba. Oui. Bafé 12 ans, on a Bando Yemba, là, yo, tanga nombo ya bato, yo, salabango mabe. Important, basalisa. Yo Yemba, là, Banzembo, il y a 13e apôtre. Nabiso que non, ndengeza wana, yo ebi Banzembo wana. Mais yo, le misanga, loko, ngana yebite na ndeni. Yo, le Simba. Bafane, na mona place Simba te, yo, na lobby.
Yo yembelanga ta chanson moko ata mibala ata misatu po eza na ba 18 chansons ekota na kati ya nini ya. Nga on a plus de 30 albums nyonso Simba. Na kasa ma pote. Nyonso on a numéro 1, 2 on a bien France place au fan da Rezara France oyo. Oh, il y a bien d'informations ba congolais bien tir bien yo penoza kati ya fois ba congolais que musique ya congolais qui est bon. Toi na invité déjà internet Rose là, mutana Zimbabwe na Australie, so na wapi toujours connexion ezali. Voilà. Donc à tous wapi na feu fond il y a monde, vous êtes toujours informé. Est-ce qu'on va vitesse ya musique na biso ya Congo parce que bon, mais quel ngana no loko na moko na no. Na biloko na yo kopenan parce que to lo batro mais faut na yo pe Mouta sala non, todo kaina na live parce que yo sala featuring na Kofi faut prouver biso batala oyo bo sala featuring na Kofi lo vidéo todo kaona mongo. Nena obetane du plan. Elle est jalouse, elle me veut oui, mais juste pour elle. Elle est trop douce, j'en ai vu mais c'est elle la plus belle. Moi Sonia. OK. Sonia, je peux d'être pour toi, Sonia. Sonia doucement, douce. Moi Sonia. OK. Alors, tout le monde peut kokitana a okyo sala ba don. Bana mombele bazela kike, mabele na bango mabele yo uta banda kuna. Tout le monde okyo sala no ba don côté mususu ingratitude kaka. Non, il y a ingratitude déjà on est mabele ndo lobby. Ko mela na poto kaka. Te. Wana mabele. Obosani mombele place yo botami. Wana fief. Okyo sala ba don côté mususu na ba keseso. Wana mabele mame parce que makamba bien auto bongisi pona ngo ezali. Yoko sala ba don na bibo abike na minute yo bana mombele ba biso ki hotel likolo kuna ezalo. Bazalaki na ngai bazalaki wana famille ba na ngai. Ba compagnie ngai. Omoninga ko na ko ya par hasard na image ya hôpital à Bibois. OK. Na qui touché. Une fois on a commis na centre Bolingo, on a commis na Congo fona kende kuna. Na mombele ya calculer et on a comment qu'est-ce que na kende kuna. Mombele pe baka ba hôpital ba tu vas souffrir ze belé makasi. Au moins ba toujours au moins ni mo le baraka non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a un peu. Mais même Bibois pour les pas nanga. Limité au donc partout dans le Congo il y a pas nanga. OK. Les appels ida bien. Partout dans le Congo, ils n'ont pas na domicile, donc peu importe l'endroit où on a, donc na Shanghai. OK. Alors, projet na on a Kofi Olomide. Oui. Est-ce que bon les projets moi on a chantier ou bien si bon sali yango déjà? Non, tout ça on est toujours
réalisation. Tu vois déjà. Si vous avez déjà. Non, tu bandis au Mbaté, mais tu bandis déjà Basson déjà au travail, déjà Banina Sima. Donc, les grands managers, il y a Mboro Vasco Mabiala. Il y a Simi Makamboana. D'ailleurs, tu as Vasco Mabiala. Moi, l'homme d'un Kobe, donc obligé de bosser. On a vu un peu. Mais quand on a expliqué Bisso, on a Bisso. Dès qu'on a biso artiste à Mboka, est-ce que vous dérangez vous travaillez à Vasco? Et ça, la moi dérangement, tes places à Outaki parce que je suis un directeur qui ne veut pas. Non, il y a problème. On a un collaborateur. Non, ça ne me concerne pas. On va encore bête Vasco m'a bien la côte de artiste et musicien. Parce que vous travaillez bien, à qui on a gâté à Corbet pour nous avancer. On va gâter. Je vais prendre ma caméra. Parce que à comme réclamer les droits et comme il y a des problèmes, on compte encore. Il y a un contrat. Il y a un contrat. Papier Zali. Mais bien sûr, papier Zali. Parce que Vasco a signé ça un contrat dans l'orchestre Moussou. Tout le monde a dit que Vasco a changé la makila. Tu vois, à part Azana, manager, à famille. Parce que Vasco a dit que les musiciens ont collaboré avec les musiciens. Mais ils sont allés erreur. Mais Vasco a dit que on a famille. Donc, il y a un contrat, donc il y a famille. En tout cas, Serre Poli, Lumumba, RDC Monde, Adel Djoro, Bagou Danger. En tout cas, et ça linga vraiment bien. Koko Arafat Makizembe, Angèle Moussoli Makizembe. Mais tu vois qu'il y a un Nasuka. Aux autres, il y a un fêting, on a Kofi Olomide. Et Bimakaka, oh yo, bientôt c'est là. Mais bon, on a évité. Parce que bateau baza simananga et ne pas coordonner ma solo mais le roi boss César Passiotti Yangoy na niveau à Lubumbashi tant que simi ma solo na ba venanga ba Albert Mboyo ba mastananga ba Marcel Tisserand ba Dieu merci Mbokani Rolanda ba petit Debo de Montpellier voilà on a président Gaulois tant que simi makambu donc et le roi le président JP Gaulois. Voilà mon continent à Côte d'Azur à Nice. Il y a des gars. Voilà, merci beaucoup. Tu comme une abisso na suka, mais boebi azar artiste amunene. Ce qui va te aller baluka biloko no to kota na page. Oui. YouTube, YouTube, compte na YouTube ezali Cardiolove officiel. Cardiolove officiel. Facebook Cardiolove. OK, Cardiolove à Pamba. Instagram Cardiolove officiel. OK. Snapchat nanga Cardiolove 243. TikTok toujours. TikTok na bosani TikTok na zana na bosani. Bosani kombo nango. On va s'en créer il y a quelques jours. OK, merci beaucoup. Tosuki na biso ana merci Vasco Mabiala, merci. En tout cas mettre tout bazana en tout cas. Merci beaucoup. Tosuki wana ozala lokwa baksa. Non. Donc on est ça donc non le baloba mingité mais bon on frappe. OK. Dans Zembo peno frapper Bah on frappe parce que tout le monde a innocent ça là featuring na vena somo pa simbaka. Ya yo sko tozela parce que bango ba emba elenga mbongo. So ya yo nde tozela to ebité. T'es jeune homme on a ça abete bon dans le quadra. Ane moi na muké donc non mais c'est bien mais c'est bien ça mais ça azamona parce que azana ba boulot parce que les gens va solliciter partout. Oui mais c'est bien ba grand featuring et ça na sala ngana zo ba rezo donc azamwana wana zo ba na maloba mais na musique azamwana te parce que azo bangi ça fait mikolo ebele ba azo bangi ça bango no bango. Non, déjà, à comment déjà on a porte-parole, il y a des artistes et musiciens, on va me déjà minen. Non, il faut prendre la bête, on est équipé. Na moi na ngumba. Ba innocent ngazana ngumba. Mais yo ko tisai na marambo italiété. Ah musicien. Oui, c'est bien. Ah musicien. Ya bien pour na mboka, tu moi na tolo bela âge, mais na musique tolo ngola ki mwana na yona. Mais ngana marambo yo neza boye donc
frappe. Ok. Et occupé. Moi, Merci. na mukolo. D'ailleurs, Bima n'a pas changé concours. Oh, mais comment? Merci beaucoup. Tosuki Wana, merci. Merci beaucoup. Voilà. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Mbato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.